je vais te dire quelque chose. Je vais être sincère, franche et tranchante dans mes paroles. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Donc voilà. Je trouve que t'es quand même un sacré manipulateur. Je m'explique. C'est pas la première fois que tu utilises des circonstances, des choses qui se passent dans ta vie, comme des excuses afin de justifier le manque de considération, de respect que tu as envers ma personne. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, tu tombes malade ou tu étais tombé malade, tu vas utiliser ce truc-là pendant des jours et des jours et des jours pour justifier le fait que tu ne m'aies pas répondu, ou que tu ne vas pas me répondre, ou que tu ne vas pas me rappeler, ou que tu ne m'aies pas vu, etc. Et ça pendant genre des jours, genre for weeks. Comme si tu étais hospitalisé ou un truc comme ça, alors que parfois, c'est pas parfois, c'est jusqu'à là, c'est même pas parfois, enlève le parfois. C'est-à-dire que on parle de grippe ou de trucs comme ça. Genre, je suis certaine et persuadée que les gens de ton entourage, tes collaborateurs, ta famille, les gens qui... peu importe ton chauffeur, etc., tu réponds, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais moi, tu veux utiliser ce truc-là en mode, tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais malade? Non, ça marche pas. Tu as fait un accident, mais le soir même, le lendemain de l'accident, tu arrives à aller au restaurant, mais par contre, tu n'arrives pas à m'appeler ou m'écrire pour me dire que je suis en train de rentrer, ou ne serait-ce qu'avoir la décence ou même genre la considération de se dire que ok, non, vas-y, je vois jamais la fille, je parle avec elle, je la fais tourner en rond depuis des mois, je vais quand même la voir avant de partir comme j'avais prévu de faire. Rappelle-toi bien, notre dernier appel, tu m'avais dit qu'on devait manger, que tu allais me rappeler, etc. Et aujourd'hui, tu me dis, you remember I have an accident, je sais pas quoi là, mais c'est une blague. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais like, ça c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je trouve que ça hyper irrespectueux. Et ce genre de tactique là, de manipulation là, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Bossananga, de toute façon, il s'était rien passé. Donc ça va. Il n'y a rien eu de concret, il n'y a rien eu de... Voilà. Oublie-moi. Je vais faire comme si aussi tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message et qui veut tout le temps me faire croire que parce que je suis trop occupée, parce que j'ai tel business, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai eu ça. Non, je ne suis juste pas ta priorité. Tout simplement, tu as d'autres priorités et tu n'as juste pas envie. Point barre. Il y a personne qui est beaucoup trop occupé. Même le président de la République, il a le temps pour sa famille ou pour ses proches ou pour les gens qu'il aime. Faut arrêter ce genre de bêtises. Donc bref, merci pour le petit temps là que tu m'as accordé. Voilà. Je te souhaite tout de bon dans ta vie. Bref, whatever. Bye. Rien de caca. Je vais te dire quelque chose. Numéro 1. Osa très impoli de Diston. Osa très impoli. Toyo kakaba les on dit. Yo si o mona penda ata keina te kits. Azui nana ketchup a tien Instagram nene yo ochara ozo froche sindi le cœur Instagram ozo finga sindi le cœur. Yo za mwana liboso ke mama na ba zule mbanda. Bongo bana jibe mpiana bota mama amida mwasi kitoko mwasi metiola mama amida mwasi kitoko mais papa chéri jibe mpiana azui la mama amida mbanda lokwa mwana ntsuka. Siko bana jibe mpiana ba oloba nini. Erana mama amida zara na ndako. Mais papa chéri atiki mwasi loka mama mida ake kozule mbanda mwana ntsuka. Mais on a 15 jours mona ba daida ba yo finga papa na bango Ah non 15 jours o mona ba daida ba yo finga papa na bango. Yo sala makamba soni ngape mobali azulanga mbanda mwana ntsuka na sindi le cœur na pona nga mbanda lokwa sindi le cœur. 1000 fois na za kimbanda na sindi le cœur. Oyi makambo jibe mpe na sala mama mida mwasi okufa. Olalo la mukina tonga bazuli ombanda lokwa mwana ntsuka. Oza na ndaku na mobali. Oyoka mobali na zuli ombanda ya mwana ntsuka. Oko kufati. Do mobali oko to complexe moko. Oko pa ko kufa pendo bi me jibe pena asala yango. Atiki mwasi lokwa mida na ndako ko lala na mwana ntsuka.
ba daida ku baba tumo ba zanga papa ba on respect parce que jibe mpena ngina ko la na mwana ntuka baza bana naenda ba junior mpiana na baza mikolo ya mwana ntuka zaki mwa mke me ba junior mpiana bazara ba daida na baza ba ya mwana ntuka yo tuko olingi nini et puis mama yo na mama bino bofanda kawana ngume mbongo eza sindi mutakenda luka mbongo sindi ayembaka akenda bofinga sindi mwa musala sindi asokola bino bakaleson nazo tuna kaka bino boyebi ko yo fanda kimia boyebi te mwana musala o sindi aza mwana musala depuis quand sindi asokola bino bakaleson sindi na confirme de eza ora couple avocat na avocate mobile avocat na avocate nani Kofi aza soki chanteur sindi le cœur aza chanteuse bakutani basara musala moko sikoyo lingi nini ye moko mama Lia mutakaba libala na ye ba servi mampata base ya ba faire egola ba paperve ba tika poto ba yero fana mibali na bango mampata zara Alexara mingi ayaka moko aye kolambela mobile na tiki bilo na babol yo otika mobile okenda ofana poto bozana mbongo ebele bekole ezana ebele na bana ba ministre bekole belge ezana bekole français bekole anglais mbongo na bino kaka oyebi ke mobile nanga ndinga ezana mobile nanga ndebo toyebela mopao alingaka basi bolobaka na logique banda kofelo mda koma na sindi bomona makambo ovia banda osana carton azaka na mama Lia asala yango susu asala yango su te via changer via asala suba makambo wana te ya kobetaka basi bambata na masoko via azaka na baswafi mais akoma na sindi via finga masu te via akoma na discipline po aza na mwasi pembeni mobala azaka ne lokola mwana moke mama Lia yo momuto te opesa fe vert na sindi le cœur obanda daye kosoupçonne ke sindi abimaka na mobali na o ozaki nini ifai kozonga oya pembeni na mobali na si réellement ozaki na posa mobali na yo et puis mibali obino bozala bongo ba star bazana tout autour na basi ata Kofi alinga azala na sindi te azala na ba danseuse azala na batu kilikili aza star et puis ba star wana bazala mingi na ba tentation basi bango bakoyelaka bango sikoyo lingini mama Lia ba valeur ozwa pa Kofi nde ba valoriser nani mama Lia sikoyo lingini Kofi akufa na mampuya kosina za mutali boso yebi bato ebele to mona secrétaire azobima na patron na musala Kofi azomona ka mwasi ka mona ka nyonso wana mona sindi le cœur amona sindi le cœur ano 15 jours ya kofinga mama Lia ano 15 jours sindi ya kofinga mama Lia ano 15 jours sindi azaki toujours kobatama abimaka te azaki toujours na ba respect na mama Lia tina moya lelo jamais atendenge diduson na yaka kofinga sindi le cœur jamais bomona sindi le cœur nda koma na Kofi a confirmer jamais bomona sindi aya ko clasher mama Lia sindi azaka toujours na ba respect na pa mama Lia yo moko po lobake yo momuto senga divorce po libala na yebando dépendre na yo moko si réellement mama Lia azaki pena akiti pe ki chassa sindi alinga akima po kotala sindi boy azaka na ba respect mingi na mama Lia angara kima exana pe okanga mobali contrôle okanga mobali au moins msupe mopali ngaza suna tanta kutana na sindi ale yo mo siko ozuli bala no okabi libala no ofanda surtout ba sero ba pesa mopao interdiction kota Europe te yo ofanda no tikeli sindi amour bon siko mobali yo oloyaka yo mutu fo mobali akendaka te yo yaka o chiki mobali siko yo sindi asala nini Kofi asala nini aza mobali asukola muchopote sikoyo lingaka asala nini ba pasteur kutu ba osama kamba salite ba pasteur bazobeta magoda sikoyo bino bolinga nini Didison yo koma lokwa yo moga nde mutu papa na yo mama na tata na bakabona na bato boya koloba ke Didison azo défendre ka mama na ako défendre nini yemoko Didison na yebisa biso en Instagram na koma eza ye muta conseiller ki papa na na mama na bakabona yete muta lobaki
Didison alobango ye moko na Instagram na ye. Didi aloba na biso boy. Alobi mama na papa na ye bazali koyokana te. Aza mukolo ada na maturité. Didison na yebisa biso nini. Ezaka yende mutu ayebisa mama na ye asenga divorce bakabwana tata na ye. Sikoyo yo moko mutu opesa mama na conseil aboya papa. Po papa azopesa mama respecter nani nanana. Sikoyo comment se fait-il yo mutu boy oyebisa mama na tika libala. Pwani sikoyo oyaka suku po makambo yo se bosala wana elakisaka posa confier esila binote. La famille toza basi omoni mwasi ko so mobali ya boy yo oyoka pasi so bolingo esila kite ezaka pasi otika na eni mona mutema yo boyaki mobali te mobala boy yo esaka pasi. Mais on a yeba take mwasi soki yo moko mwasi muto boy mobali omoni mwasi soka boy yo papa. Il faut faire très attention. Moi, si je suis à boya bimsana mutema mbamoko. Mais si je suis moi si moi boye à boy mobile, à moni mobile na basi. Ozo que na kosoin sera basa mobile wana. C'est que poser si la quitter. Alia azaki na posa kofo mide ngana lobana bino met fois. Kosa raba jeter ya boya mobile. Mais oui. Ozo boya mobile pona miso batu mama lia so total na logique des choses mama lia ameka ki ko boya kofi atala so kofi ko ke ko bondela grand prêtre mère andi makite ke kofi ko boya e pona sindi le cœur bandeko conseil gratuit soki posa mobile no ezananu atabo swani atabo salini so posa ne ezananu mama lukaka moyen mususu bosola dans l'amiable oh mibal mususu pomona azelaka o benga na bien oboya e akende na posa mususu pesa baya yo oyebite ke bolingo yaka na muto mona chaque jour ndeti kofiolo mide alamkana sindela na sindi bolingo ezara wana ezara affection atabana biso omete yoko obota mwana mais muto o abokoli en affection muto abokolo plus ke yo muto bimise na libomo mibali pe baza bongo ndeti kofelo mide akoma na affection sindi leke amona sindi chaque jour mama li oza kuna kufa kumputu ofanda na poto mama lia oyaka te mobala lingi mwa pondu mwa mbisi ya mai mweloko boy sindi muta azolambela ye mwa pongia moi bakola na sindi mwa massage sindi muta osala sikoyo lingini mama lia olingaki nini Didison ngana pesa ko fochi ko ya ko lobaka te Didison tala sko ndongo zo tula tala ndongo zo tula didi tala ndongo zo tula na bat no ba yela ko awa didi didi stane didi tala ndongo zo tula ridi lumbe a beti Didison magoda alinsu ko yamba Didison na telefoni te. So Didison a bengi oh Didi, je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Nani nanana, Ridi lumba comme au moins son mobile à l'embio avant de koyamba sur na téléphone te nani nanana a moni déjà mbouma. Boni boy, toyo kasu Ridi lumbe ndenge Didison ndenge a boy Ridi lumba bi Ridi lumbe azo considérer te ndenge a considéraka mareva. Didison yo lingaki Ridi lumbe a considérer ninga a considérer bana Didas Pembe. Yo mimi bali bazara bazoba. Ridi lumbe a congolais ya mboka lengi. Ridi lumbe ne azana yebike ba Sonia Pembe oyo. Ata bana mbongo na bango. Me ba Sonia Pembe jamais basala ba scandale. Didiston oza mwana obotami na poto. Mais makambo salaka osala makambo babenga ni ba sitosh osala makambo ba sitosh osala makambo ba comportement moko incroyable mais vrai osala makambo moko Didiston makambo moko oyo osala Didiston ngamu na talaka bo Didiston ba clash osala Didiston yo batunsu bakandia ba makambo ba bledar kando komi mama Glody makambo sara Didison mwana obotami na poto comment se fait yo makambo ça et puis bana poto ba kipa kutu makambo yo ko ko tira mama rifo pesi mama rifo kombo do soki dora ozui ni soki dessin ni même robe o tie o fini mama rifa o do finga o liko yo ko lili kambute o liko yo kate tonton de tonton za mu normné le ko luto libaya tonton de tonton
tonton wana soki tonton de tonton na bino wana Clépin Lembila. Clépin Lembila ntoki. Hein? Clépin Lembila wana zaka munoko ta munoko loka musunya bata Clépin Lembila munoko loka luto libaya. Clépin Lembila wana azana bana oye moka bota. Clépin Lembila. En 15 jours. Est-ce que boyebi bana Clépin Lembila? Botika komona bango te. Aza mayele abimisaka bana na ete. Aza soka linga sa ba video na e a clasher arobenga Didi basa ba video. Ba tonton Didi ozara na TikTok otala ba live. Didi banana kima tonton de tonton na bino wana aza munoko munene. Banana kima Clépin Lembila ando kia vina o Clépin Lembila. Ba conseil o Clépin Lembila pesa ko di Stone a mutema mabe. Bana na emoko ako sala ba makambo asala ko te di Stone. Yo so mona Clépin Lembila atana kata TikTok ne sa cha bana na e achara bana ete. Mazana kalikamike Didi nani nana Didi sangone panzani mabe ozoke sango mabe. Redi lumbe azo bate. Ata ba famille na ye bato ebele ba mona babi cette fille là non aro sam sabiso msusu za na mwana malamu di Stone msusu za na mwasi malamba ko bala ope boye babila parents trompe msusu pe mobile pa ko bala ope afanzo pe na ndaku msusu pe ozano pe na ba ofanda no bien na mibali mais tellement réputation c'est beba yo au mona mobile akolinga mais tango ba famille ne ba mona babi non mwana anaza mwana mabe afinga papa na ekofelo il faut faire très attention. Yo fa ofanda lokwa ba okulokwa Keina tala Keina ndeba Keina nenga finga maka Keina nenga finga maka na leki na e. Est-ce que yo Didi Stone yo penda mukomsu kutu ba fan ba te bele babanda ko salo makambo o ba wario ba sala bana fali papa nao aya kofelo mide alobi botika Didi Stone c'est mon sang. Papa na akata musisa wana bato ebele bayoka soni babi toli to finga mwana bato mukolo na yasa nini aboyi wana papa moko bo nzamba peso papa moko alingaka yo na vrai mais bana niki menga o mona neba na bato o tata na bango dedisaka asara soki ba dédicace na ba chanson na e ndeti bato loka ba Chantal Bomolo ba finga bana na makamba salité mais en 15 jours au mona tata na bango pesa mot d'ordre alobake bo tika ko fingela nga bana nga bo fika Keina te mais tata na asala ngo Kofi asala kango lingaka te ba simba yo ba semo ba bimisa so pe ba bimisa lo film a porno Kofi aya kaka alobi eza Didi te donc eza nengo finga nengo mangaka ba respect Kofi a protéger ka toujours de près ou de loin oza mwana mabe Didi Stone yangwana moko chikano o sibira ngono ba boya yo o tula nanu aucun la famille a joueur et lo ko te sara boko kutana mundele moko soka ata famille ne ba boy akolo ba etinga lingi mwasi na mundela ki paranete o lo ra biso ba africain to zaka mundele kutata akofanda pe boy amoni mama na ete mikolebele yo kutemso mwasi ko chinda ya benga be mama na oti mundele etaliete akoza na leki na o grande sœur na afani pe mikolebele bakutana na bango te mais biso ba famille ba africaine za bongo te libala fo ba noko ba ya ba papa banani ka ndenge ezalaka omoni joueur joueur na yo wana ba famille na ba boyaki penza babi yote parce que maman na bango aza congolaise papa na aza congolais ba boyaki penza ba yisi penza mwana bango yote to continuer ba audio okoyoka eloko Didi Stone ke ko senga papa no pardon bande ko so audio esili bo sa ba demande Rudy,